Association oyo defendaka ba commerçant. Lelo tobimi mpo tofandi na bandako 3 mois involontairement parce que l'État ebisaki biso tobima te tofongola nani ba magasin na biso te. Maintenant ba bayer balobi tofuta ba mois oyo tosalelaki mosala te. Donc yango tina tobimeli na balabala 3 mois. Tobandaki koteka te eloko te. Mais babayer bazali kotungisa biso makasi yango wana biso pe esengeli tokende na ba o bazali habilité ya kotalela biso likambo o ya loyer suite tozali sur que suite ezali soki suite ezali biso pe tolembite ti mokolo suite ekobima puisque ekozala chaque jeudi tozosala la même cérémonie. Aujourd'hui nous avons respecté la police pour te ba autorité ba mon obéissance na biso. Jeudi mususu wana ekozala benda bika tokondimela lisusu mutu te soki au courant ya 5 jours oyo bapesi biso eyano ya malamu te. Mbote papa. Oui, l'association oyo defendaka ba commerçant. Lelo tobimi mpo tofandi na bandako 3 mois involontairement parce que l'État ebisaki biso tobima te tofongola nani ba magasin na biso te. Maintenant ba bayer balobi tofuta ba mois oyo tosalelaki mosala te. Donc yango tina tobimeli na balabala pour te déposer mémoire na biso ba konzi balobela biso. Mais apparemment l'État a exonéré bino pendant le temps de Donc jusque là selon communiqué au ministre de l'urbanisme et habitat Salaki alors il faut négocier na ba bayer pour to futa mbongo oyo ba mois oyo to salaki musala te. Donc maintenant biso pe to moni ke to ko négocier na bango te. Pourquoi? Parce que biso to salaki musala te. Pendant 3 mois maison ezalaki fermée. Ezalaki chômé mais maintenant to ko futa mbongo to zui mbongo ngo wapi? Mbongo ngo to zui yango wapi? Parce que bango ba pekisaki biso to bima to fongola place ya misala. Donc mbongo ngo to zui wapi po to futa ba bayer. Soluka ba futsa bino ba mbongo wana oyo. Mbongo wana ya ba moyo to salaki musala to salaki na confinement. Non, il y a un détenu moni biso to bimile lo na balabala. Tozo gende primature pour na ko déposer mémoire na biso. Soki tozi bien de cause était ou bien ba répondre biso favorablement d'autres actions vont suivre. C'est-à-dire ceux qui to ko sala sitting ou bien ko lala na primature to ko kende kuna to ko lala kuna. Pour ba pesa biso solution. Okay. Mbote papa. Ngape naza commerçant oyo eza marche oyo biso tozali kosala mpona koréclame badroit na biso. Nayebi ke tosali 3 mois tobandaki koteka te eloko te mais babayer bazali kotungisa biso makasi yango wana biso pe esengeli tokende na ba o bazali habilité ya kotalela biso likambo oyo ya loyer wana nde malobo nazali na yango. Tozali kosenga bakonzi parce que bazali bakonzi na biso bango bakoki ko trouver biso solution na likambo oyo tozali na yango. Solution oyo biso tozali koluka ezali ete balongola 3 mois wana oyo tosali mosala te oyo tovandaki na bandaku 3 mois wana balongola ngo nde tozali kosenga ba autorité na biso basala. Ba commerçant ou bien ba habitant pe ya Gombe batana parmi bino. Biso tozali ba commerçant ya marché Kato. Tozali ba commerçant ya marché Kato, tozali kosenga nini premier ministre gouvernement mobimba batelele biso likambo oyo. Nde tozali kosenga. 089
85 34 586. C'est M. qui? M. Kawata. D'accord, ceux qui t'ont lancé, on a fait. Nani pe nini boko revendiquer na mokolo lelo? Bon, mokolo lelo tozo revendiquer ça que problème ya ba locataire ou bazana ba maison commerciale na Gombe. Pendant 3 mois oyo ba confina ki Gombe, batu basala kité et loko mo te travailler kité mais ba bailleur bazana besoin ka ba futa bango 3 mois. Yango toye l'état oyo a confina ki biso, l'état oyo azwa ki mokano wana azwa solution pour na makambo. Tozo bandawa toke ti primature hôtel de ville après tozongi na maison na biso. Tozo senga 3 mois wana tosala kité to eloko moko marché te to refuta ngo pona nini ezaki volonté na biso te l'état mutazwa ki mokano wana azwa solution na ba bayer balongola soit koyokana dans le calme ezala te que ne ba tout soit obligé avant banda musala faut futer 3 mois na ye wana ndeko simba te. Bon, kofuta la moitié c'est trop dire. Koyokana l'état moko zo ba charge na ye po biso tosala. Aloyer kita problème nini comment ngoza biso nyonso te comment ngoza banani bakita bandaku problème nini bakita bandako ekita dollar papa tala biso neti ngabo naza papa te na tirana mama musana osala to kofuta ndaku te bana baotanga balobi bana système batanga sikombo opele bango na école ezate siki dollar ekita misala tosala misala na biso normal ndenge ezalaki tozwa mbongo papa tokoka te vi oyo tokoka bosenga na bakonza mboka basala bino nini bakitisa dollar ekita bandaku ekita tokoka te mama na ngai tokende wapi tobana olala na baeglise balobi bakangi tosambela te siko tokende wapi dollar ekita misala esalema ndenge ezalaki. Je suis le président national ya syndicat Ranego. Tomonio awa 8 marche na binezani. Biso tozali ko marché mokolo ya lelo parce que bato basali musalate pendant 3 mois. D'ailleurs c'est 4 mois. Topesi ba bayer bonus il y a 1 mois. Basali musalate pourquoi parce que ba autorité bazwa ki mesure ya interdiction. Malheureusement na ko bozongi ya musala tozo mona ba bayer bazali ko senga te bafuta bango mbongo oyo bakofuta ya bango eza ya nini parce que loi na biso tokoti na état de droit tozali na état de droit loi ezali koloba nini loi elobi ke en cas de force majeure oyo azaki na nyongo ya kosala puisque ezali obligation wana ezali réciproque oyo azalaki na nyongo ya kofuta akofuta te nde balobi ezali mobeko oyo ezali kotala makambo ya mumbongo mais babayere bayebi yango mais bazali kosala semblant mpona koaplike yango nde tozali kokende epai ya autorité oyo akoki kosunga biso po te tokota na badroit na biso esuki kaka lelo te ekomi affaire ya chaque jeudi tokozala na nzela ti mokolo oyo premier ministre ako saleke babayer batosa mobeko parce que tolobi te tozali na état de droit ezakaka na politique te bakosa biso te état de droit elingi koloba botosi ya mobeko il faut mobeko etosama pourquoi bakotosa mobeko te est-ce que mobeko ezali kaka ya bato ya politique tina bato ya mbongo bako respecter mobeko yango nde tozali koloba ke bato ya
babayer ba respecter mobeko oyo ezali ko sala lien entre biso na bango ezali mobeko nini mobeko ya article 294 ya OADA oyo tozali ko bimisa awa nde mama ya likambu babayer ba réclamer lisusu mbongo oyo bazali ko réclamer te ba misusu bazotinda ba convocation ba misusu bazosalisa boy nyonso wana eza lokuta tokondima yango te ti jusqu'à ce que toko saisir tina tribunal. Ko bino bosinga bakonza mboka basela bino nini? Bakonzi ya mboka exécutif musala na ye ezalaka ya kosala te mobeko ezala respecté nde tozali kokende epai ya mokonzi ya exécutif asala ke mobeko oyo biso tozoloba wana ezala respecté. Bayer ye mutu anjimaka oyebi ke soki obotami okomi mutu ya mbulamatari na mbulamatari ezali na eloko oyo bazobenga contrat social ye anjimaki te mobeko ekamba ye mobeko ezokamba tango basalaki mobeko wana locataire azalaki te alors tokoki koloba te ke par ya bayer ezali ni te par ya bayer commerçant asalaka perte chaque jour ici est-ce que nani ayakaka nani ayokelaka ye mawa? Tout le monde qui chef de l'État alobaki que babayer batungisa bino te. Babayer batungisa biso te tozali kopesa merci na ba autorité na mesure balobaki wana mais ezali mingi pona ba résidence nani bay oyo ya bato oyo ya ndako ya kolala mais pona bato oyo ya musala ezali loi 15025 wana te wana ezali pona ndako ya kolala oyo ya biso ya ba commerçant ezali article 294 oyo ezali acte uniforme oyo ya OADA oyo tozali ko évoquer awa ezali loi ezali mibale pona bandako ya kolala na oyo ya ndako ya musala biso totelemeli na loi oyo ezali kolobela makambo ya ndako ya musala. Tokomi ko subir tracasserie ekomi ebele babayer bamimoni parce que bango bazali na position ya force bakomi ko tungisa ba locataire mingi bamisusu bamemeli bango ba invitation ya habitat o ya ville bamisusu bakomeli bango mikanda teno bobima kaka bamisusu bakati bango 40 nde paix social oyo bayebisi biso kuna na ministère ya habitat keno il faut toluka paix social ezala kaka na ngambo moko alors que biso tozali kotelemele mingi likambo oyo bazali koloba te état de droit oyo toluki ba conséquence na yango il faut mutu nyonso à se soumettre na mobeko. Voilà chute na bino ske eza wapi? Tozali kokende ti na primature mais awa tomoni ba pulusi bazali ko empêcher biso toleka awa toza juste na niveau ya Itaka Wileri awa toyebi te pona nini alors que biso tokomaki déjà mukanda o tokomelaki mokonzi ya ville ya Kinshasa pote bakoka ko sécuriser biso awa batelemisi biso na ba policier bazo linga toleka te mukanda ngo bokotisaki bakonzi ba mokanda ekotaki depuis le 20 oyebi soki bapesi eyanu te wana ezali faute na biso te ezali administration na bango biso tokomaki mukanda na biso réponse nde tozwaki te ata yake te bosala marche te ata yake oui bosala marche yango biso tozali obligé yake ba autorité bayoka voix na biso pourquoi parce que oyo ezali kosalema ezali lisusu état de droit oyo toyokaki wana te état de droit balobi te ke état de droit ezali à 3 vitesses te état de droit ndenge ezali kosala na politique il faut esala na social il faut esala na commerce il faut esala epai nyonso esuka kaka na bapoliticien te posa na biso ezali yake loyer ekofutama te pourquoi parce que il faut batosa mobeko elobi malamu ke mutu akofuta te wana ezali mobeko ezali nga mutu nazali koloba te ezali commerçant oyo tozali kolobela awa te ezali mobeko nde elobi bongo te bakofuta te soki bazotia tembe tokokende na bango tina tribunal mais pona ngonga oyo tozali koluka nanu ba autorité oyo bakoki kosunga biso ko faire
comprendre na babayer que non batika likambuana basenga mbongo epai ya babayer balocataire na bango te. Mbote papa. C'est tous les locataires qui occupent le bureau dans la ville, na Gombe précisément. Na Kataboto. Oui. Problème c'est tous nango na pour likambo ekomaki awa. Oyo mokonza mboka saki pona kobatela la population na ye. Alobaki ete na pour malade so batute to vanda na banda kuto bimate jusqu'à ce que bakota la position ndenge makambo koleka poto banda l'activité. L'activité en ezaki d'abord to remercier mokonza mboka pour ces équipes pour battre la population. Tout ça là qui yango lolenge mokonza mboka saki. Maintenant pendant tout ce temps là 3 mois to vanda na banda ko ba bailleur na biso baza ko obligé biso to futa ba loyer. Biso to vanda ki na ndako ezalaki kaka pona volonté na biso te mais ezalaki pona maladie oyo ezalaki asi suite à Covid-19 mokonza mboka pona kobatela la population na yango biso to vanda na ndako to salité bisika nde tozwaka kwanga yango wana pona ko nourrir ba famille biso pe makambo na biso musuto salité toza kutu pénaliser makambo ebele so bazo esa biso ke to futa bambongo to kozwa wapi futa 3 mois wana déjà beaucoup de accusation. Oui, tu as ici mémo, tu as déposé mémo. Malgré la police et permettait de marcher itinéraire, c'est qui déwillerie jusqu'ici, mais on a quand même fait un effort. Il y a encore ça mémo. Mais mon avis c'est juste simple, que nous voulons que le gouvernement de la République démocratique du Congo soit en charge les 3 mois et à loyer au qui confiné. C'est ce que nous demandons. Mais apparemment, est-ce que les 3 mois il y a loyer au est-ce que bon, on a biso to éviter. Parce que Covid-19 et ça, biso ba commerçant de to senga ki angote. Soit confinement ya commune à Gombe biso de to senga kité. Gouvernement mona geza malamu a confiné Gombe pour que malade et se propager. Et to respecter qui mesure ya gouvernement. Et le gouvernement en retour aussi doit prendre ça en charge parce que yene c'est tout vendre nanda mais comment nous allons payer quelque chose qu'on n'a pas consommé? Ba bailleur na biso bazo senga biso to futa yango. Balobi biloko na biso ezaki loger na kati ba maison na bango. Donc négociation ezate. Négociation ezate. C'est pour ça que senga na gouvernement de la République, le chef de l'État ozo prôner l'état des droits et puis alobaki le peuple d'abord. Peuple d'abord on ezabiso. Peuple on ezabiso. Donc azo en considération. OK. Tout ça la part des choses ba locataire tozolo bawa ezali oyo bazali ko benga locataire commerçant nde ba oyo tozali kolobela bango ba kofuta te parce que ezali ndenge bazolo bana lopoto ke cas de force majeure na cas ya force majeure moto ya zaki na mokumba ya kosala akosala yango te pourquoi parce que ezali cas ya force majeure ezali likambo yake moto apekisami na kosala mosala oyo asengelaki asala pote azala obligé ya kozongisa ndenge bazoloba contrepartie asali yango te pote na conclusion ezaki vraiment difficile tango basalaki contrat ezaki difficile pote bakoka na kopréciser que maladi oyo ya coronavirus eza na nzela ekoki koya koperturbe makambo. Donc c'est un peu cela. Suite tozali sirke suite ezali soki suite ezali biso pe tolembite ti mokolo site ekobima puisque ekozala chaque jeudi tozosala la même cérémonie. Aujourd'hui nous avons respecté la police pour te ba autorité ba mon obéissance na biso jeudi mususu wana ekozala benda bika tokondimela lisusu mutu te soki au courant ya 5 jours oyo bapesi biso eyano ya malamu te.